Ah, namoni eloko na koloba te hein. Ndenge kaka na loba kaka masolo mikolo nyonso ke yo moko ka muto kotia propriété ndako no mama nini. Ah. O mobali na yo oyebi ko tota ba kaleso ya mobali no mususu te. Ba kaleso mususu ezanga se tokina ndenga suko lokole tozana ndako. O tseba kaleso nyonso apembe a part babiloko ya mwindo a part mama o suko lota eko sala ni tokuma na mobala suko la ba kaleso yo kutu kaleso apembe ozana ngoto mobala zana kaleso apembe ko leko mobala leko na propre c'est ka so meno 10-0 bande ko fubo soso la bino moko parce que oyo nyonso na lobaka na sina loba hein kona virus ngo yekute e sungi biso bino moko lisubo bebi si suma kambo kona virus oyo ngana lobaki oyo nzoka oyo ya bino ya fuata ni foi le notre suki wapi bolé loso na ndonge bulu yeke kote pa na bino yo mo se mozo sola na mobali munoko solo soko mone ezo continue luki metsete ba sukolo munoko mobala loba nobo amemi ngambo et ça rappelle malade pour ceux qui ont kata ya ben tester ko ba sukola bon eloko ngo sila kate na yebite bino so bo memela rango ndenge ni oh boni pe boye ko siko ko finga muninga kuna nduma ko finga na ndumba ni azo meneo parce que aza sous ordre makambu na zo sala yo liboki ya kuto azo lia liboki ya mulunge azo lia liboki ya bazola mbele biloko na mulunge mama yo bika sakana lala ko mama bande ko oya ko yoka yoki na parce que bino moko kam bote ba bulu yeke na mabala na bino basa bandako soki le mwasa libanda zwili akomi ndumba te yo moko sokoka kutu te kaka monotoni na kulamba na mbeto kuna bulu yeke buna bwa ebembe dula kutu malamu bandeko na suki nanga wana oaza na mato ya koyoka yoka na pesi mbote na bandeko nyonso balandaki nga na pesi mbote pa ya Bijou Mboma na pesi mbote pa Bijou Mboma Élisée Mboma Boulou Yeke na pesi mbote mingi na pesi mbote pa ya Claudine ya la femme de valeur na pesi mbote pa ya grande sœur nanga Adini Makusu mbote mingi na pesi mbote pa ya petit frère nanga Pacha Kumbar na Belgique mbote mingi na pesi mbote pa ya Gidel l'enfant la femme de Paris gâté chérie moto mbote mingi na pesi trésor Zanoti pe mbote mingi na pesi mbote pa ya Guy Mumbata na Belgique mbote mingi na pesi mbote pa ya Boamboma Kololo Pango mbote mingi na pesi mbote pa ya Tekele Bumba mbote mingi na pesi mbote pa ya César Bumba mbote mingi na pesi mbote pa ya grande sœur nanga na Londres Anastasie pour mbote mingi na pesi mbote na bandeko nyonso balandenge nga na pesi mbote pa ya Lisi motema ya Olivier mbote mingi na pesi mbote pa ya Wivini Laba na Orléans mbote mingi na pesi mbote na na pesi mbote epai ya Junior Lutete na Belgique mbote mingi na pesi mbote na ba oyo ngai nyonso na pesi mbote pa ya Bobo Mozo mwinda ngolo baninga nyonso batela ya te aza complexe na pembe na mwindu te na pesi mbote pa ya Landry Mbila na Belgique petit frère Katimini mbote mingi na pesi les deux jumeaux mbote Timbala Nzuzi Armel kasa bango nyonso mbote mingi tozozela ka le 28 mars soki ndenge ni nzaba kobomba biso to ya kolia to mina feta ndako nde makambo na pesi pe Rolex na Irlande mbote mingi na pesi ba oyo nyonso balandinga bazolanda ngai o pe bakoyoka te yaya ekufelite ba pesa ka ndamu na pesi bino nyonso mbote mingi vraiment na ba oya ngai na ba oyo bazwa kite na pesi bino nyonso mbote vraiment mbote na ngai ekoma sika nyonso bozali na pesi mbote pa ya Lydie Talamaku petite sœur à Katimini mbote mingi na pesi mbote epa ya Ale Longange na Londres suka na Belgique so na Londres mbote mingi na pesi bino nyonso mbote bozala kimia na kati ya mabota mabino merci.